kovo vraiment. Donc ata soki moko etikali na mutu na ngai te nazwi mafuta mbila na tie na mutu ndenge ezongela boye. Témoignage na ngai eza oyo bandeko na ngai na défrise basuki bana na banda ba émission na défrise basuki na ndenge moko ya liboma na tie ba teinture ya ndenge mosusu kuti na leka na mona ba émission te na tie ba teinture ya ndenge na ndenge ndeko na ngai tali futi nga na kata suki na 2015 ezalaka mpona kosoutenir ndeko na biso moko azalaka na cancer mpona azwa traitement efabaka te suki sikoyo amikambaka na ndako abandi akomimona aza kitoko te kolela ya nyonso mpona nini suki na ye kei banda botomana na kanga suki te sikoyo nakataka mpona encourage mpona ayebiseki ata na mwasi ata na kokata suki azalaka kitoko. Donc voilà, yango nakataka suki na 2015 ezalaka mpona ndeko na biso bibiche sikoyo lelo oyo na 2017 oyo tokipi komi déjà na fin na décembre déjà lelo toza le 21 décembre 2017 ndeko na ngai nakati suki parce que na nyokwami suki na ngai ekolaka lisusu te suki na ngai na katikati wani bondongo na suki na ngai ebele me na kati awa ezalaki mabaku mabulu vraiment kaka pamba boye suki ezobota lisusu te donc na nyokwami anomona kutu ntina okende okangisa suki te na place nataka baperiki nabambaka na mutu nazwaka bakabelo natia na mutu kutu kabelo kutu ngai nalinga yango te natia kutu na mpe kabelo te po ezala suki bato bakufa ngai na mutu na ngai etikala bongo ndeko na ngai namoni nzela mokuse toza babantu toza baafricaine nzela mokuse na kati kovo nabima mabe nabima kitoko ndeko na ngai omwe nazongi na kibokoko biso nde baafricain style na biso yango oyo ndeko na ngai siko oza na ndako kabelo otie na motu eza suki no te mobali no na mbeto asimbaka kabelo asimbaka mutu no te mobali fo asimba mutu yango oyo kovo vraiment obeti mbata boyena mutu esosone makasi mobali nde fo asimba mutu boye obi asimbi suki na yo naturel ndeko na nga ebele ya kabelo oyo so mpe 10 pake so mpe combien de pake obambi na mutu oyo mosu ekoma solo baloto na mutu ndeko na nga likola suki ya kodefa kabelo otie na mutu nga na biso eza suki ya bato bakufa yango nde otiaka na mutu bamalédiction na bamwana ya bambula oilati yango na mutu ndeko na nga mokota 2018 na milimo ya bato mosusu na mitu na yo ndeko na nga azala fiere na yo tozongelaki bokoko biso nde yeyo kovo nde eza biso bacongolaise kovo nde eza biso bando okotama ndeko na nga na okata suki te mpe to bakataka suki na kibomwana ndenge okoli bongo na okata suki te ndeko na nga nayebisi yoko kosala no fiere na kabelo otondisi na motu wana te oza kitoko te mpona ndimo ndeko na nga oza kitoko kata kovo boye ndeko na nga style ya 2018 ezongi kovo ezongi eza style ya kala kovo oyo sikoyo na 2018 ezongi nga moko na bandia mwasi ndeko na nga mpona ndimo mpena koza mwasi kata kovo mobali no na ndako asepela ntango olala mpe na papa na mbeto asimba mpe motu omona mpe fraîche vraiment asimba mpe motu esala papa bien papa asimbaka bakabelo bameshe otondisa na motu olata pereki mabe ndenge oza na ndeko na nga suki na liboso deja esila suki na katikati esala mabaku na nsima awa ekatana ndeko na nga obomba yango na periki obomba yango na kabelo obomba yango na bameshe oza komimonisa mpasi pourkui ndeko na ngai chakata suki kovo ndeko na nga motu ezwa mopepe s'il vous plaît 2018 tozokota janvier na semaine etikali une semaine tokota janvier ndeko na ngai kata suki na 2018 mwasi nde kovo tozongeli na kibokoko na biso tozongeli ndeko na ngai nga moko na bandi ndeko na nga soki olingi oyeba koza kitoko kata suki vanda na ndako tuna papa sava zala fiere na yo ndeko na ngai obima kitoko ndeko na ngai kovo vraiment donc ata suki moko etikali na mutu na ngai te nazwi mafuta mbila na tie na mutu ndenge ezongela boye. Témoignage na ngai eza oyo bandeko na ngai na défrise basuki bana na banda ba émission na défrise basuki na ndenge moko ya liboma na tie ba teinture ya ndenge mosusu kuti na leka na mona ba émission te na tie ba teinture ya ndenge na ndenge ndeko na ngai tali futi nga na kata suki na 2015 ezalaka mpona kosoutenir ndeko na biso moko azalaka na cancer mpona azwa traitement efabaka te suki sikoyo amikambaka na ndako
abanda komimona aza kitoko te kolela ya nyonso mpona nini suki na ye kei banda botomana na kanga suki te siko nakataka mpona encourage mpona ayebiseki ata na mwasi ata na kokata suki azalaka kitoko. Donc voilà yango nakataka suki na 2015 ezalaka mpona ndeko na biso bibiche sikoyo lelo oyo na 2017 oyo tokiti komi déjà na fin na décembre déjà lelo toza le 21 décembre 2017 ndeko na ngai nakati suki parce que nanyokwami suki na ngai ekolaka lisusu te suki na ngai na katikati wani bondongo na suki na ngai ebele me na kati awa ezalaki mabaku mabulu vraiment kaka pamba boye suki ezobota lisusu te donc nanyokwami nanomona kutu ntina okende okangisa suki te na place natiaka baperiki nabambaka na motu nazwaka bakabelo natia na motu kutu kabelo kutu ngai nalinga yango te natia kutu na mpe kabelo te po ezala suki bato bakufa ngai na motu na ngai etikala bongo ndeko na ngai namoni nzela mokuse toza babantu toza baafricaine nzela mokuse na kati kovo nabima mabe nabima kitoko ndeko na ngai omwe nazongi na kibokoko biso nde baafricain style na biso yango oyo ndeko na ngai siko oza na ndako kabelo otie na motu eza suki no te mobali no na mbeto asimbaka kabelo asimbaka motu no te mobali fo asimba motu yango oyo kovo vraiment obeti mbata boye na motu esosone makasi mobali nde fo asimba motu boye obi asimbi suki na yo naturel ndeko na nga ebele ya kabelo oyo so mpe 10 pake so mpe kombene pake obambi na motu oyo biso ekoma solo baloto na motu ndeko na nga likola suki ya kodefa kabelo otie na motu nga na biso eza suki ya bato bakufa yango nde otiaka na motu bamalédiction na bango wana ya bambula oyelati yango na motu ndeko na nga mokota 2018 na milimo ya bato mosusu na mitu na yo ndeko na nga azala fiere na yo tozongelaki bokoko biso nde yeyo kovo nde eza biso bacongolaise kovo nde eza biso bando okotama ndeko na nga na okata suki te mpe bakataka suki na kibomwani ndenge okoli bongo na okata suki te ndeko na nga na yebisi yoko osalaka no fiere na kabelo otondisi na motu wana te oza kitoko te mpona ndimo ndeko na nga oza kitoko kata kovo boye ndeko na nga style ya 2018 ezongi kovo ezongi eza style ya kala kovo oyo sikoyo na 2018 ezongi nga moko na bandia mwasi ndeko na nga mpona ndimo mpena okoza mwasi kata kovo mobali no na ndako asepela ntango olala mpe na papa na mbeto asimba mpe motu omona mpe fraîche vraiment asimba mpe motu esala papa bien papa asimbaka bakabelo bameshe otondisa na motu olata pereki mabe ndenge oza na ndeko na nga suki na liboso deja esila suki na katikati esala mabaku na nsima awa ekata na ndeko na nga obomba yango na periki obomba yango na kabelo obomba yango na bameshe oza komimonisa mpasi pourkui ndeko na ngai chakata suki kovo ndeko na nga motu ezwa mopepe s'il vous plaît 2018 tozokota janvier na semaine etikali une semaine tokota janvier ndeko na ngai kata suki na 2018 mwasi nde kovo tozongeli na kibokoko na biso tozongeli ndeko na ngai nga moko na bandi ndeko na ngai soki olingi oyeba koza kitoko kata suki vanda na ndako tuna papa sava zala fiere na yo ndeko na ngai obima kitoko ndeko na ngai kovo vraiment donc ata suki moko etikali na motu na ngai te nazwi mafuta mbila na tie na motu ndenge ezongela boye témoignage na ngai eza oyo bandeko na ngai na defrise basuki bana na banda baémission na defrise basuki na ndenge moko ya liboma na tie batentire ya ndenge mosusu kutu na leka nango na baémission te na tie batentire ya ndenge na ndenge ndeko na nga tali futi nga na kata suki na 2015 ezalaka mpona kosoutenir ndeko na biso moko azalaka na cancer mpona azwa traitement efabe akate suki sikoyo amikrambaka na ndako abanda komimona aza kitoko te kolela ya nyonso mpona nini suki na ye kei banda botomana na kanga suki te sikoyo nakataka mpona encourage mpona ayebiseki ata na mwasi ata na kokata suki azalaka kitoko. Donc voilà yango nakataka suki na 2015 ezalaka mpona ndeko na biso bibiche sikoyo lelo oyo na 2017 oyo tokiti komi déjà na fin na décembre déjà lelo toza le 21 décembre 2017 ndeko na ngai nakati suki parce que nanyokwami suki na ngai ekolaka lisusu te suki na ngai na katikati wani bondongo na suki na ngai ebele me na kati awa ezalaki mabaku mabulu vraiment kaka pamba boye suki ezobota lisusu te donc nanyokwami
tina ke lokangisa suki te na place na tsoka ba periki na bambaka na mutu na zoka ba kabelo na tia na mutu kutu kabelo kutunga na linga ngo te na tia kutu na pe kabelo te po ezala suki bato bakufa ngai na mutu na ngai tikala bongo ndeko na ngai namoni nzela mokuse toza babantu toza baafricaine nzela mokuse na kati Kovo nabima mabe nabima kitoko ndeko na ngai omwe nazongi na kibokoko biso nde baafricain style na biso yango ndeko na ngai siko oza na ndako kabelo otie na motu eza suki no te mobali no na mbeto asimbaka kabelo asimbaka mutu no te mobali fo asimba mutu yango oyo Kovo vraiment obeti mbata boye na mutu esosone makasi mobali nde fo asimba mutu boye oubien asimbi suki na yo naturel ndeko na nga ebele ya kabelo oyo so mpe 10 pake so mpe combien pake obambi na mutu oyo mosu ekoma solo baloto na mutu ndeko na nga likola suki ya kodefa kabelo otia na mutu nga na biso eza suki ya bato bakufa yango nde otiaka na mutu bamalédiction na bango wana ya bambula olati yango na mutu ndeko na nga mokota 2018 na milimo ya bato mosusu na mitu na yo ndeko na nga zala fiere na yo tozongelaki bokoko biso nde yeyo Kovo nde eza biso bacongolaise Kovo nde eza biso bando okotama ndeko na nga na okata suki te mpe to bakataka suki na kibomwana nde mokoli bongo na okata suki te ndeko na nga na yebisi yoko kosala no fiere na kabelo otondisi na motu wana te oza kitoko te mpo na ndimo ndeko na nga oza kitoko kata Kovo boye ndeko na nga style ya 2018 ezongi Kovo ezongi eza style ya kala Kovo oyo sikoyo na 2018 ezongi nga moko na bandia mwasi ndeko na nga mpo na ndimo mpena koza mwasi kata Kovo mobali no na ndako asepela ntango olala mpe na papa na mbeto asimba mpe mutu omona mpe fraîche vraiment asimba mpe mutu esala papa bien papa asimbaka bakabelo bameshe otondisa na mutu olata periki mabe ndenge oza na ndeko na nga suki na liboso deja esila suki na katikati esala mabaku na nsima awa ekatana ndeko na nga obomba yango na periki obomba yango na kabelo obomba yango na bameshe oza komimonisa mpasi pourkui ndeko na ngai chakata suki Kovo ndeko na nga mutu ezwa mopepe s'il vous plaît 2018 tozokota janvier na semaine etikali une semaine tokota janvier ndeko na ngai kata suki na 2018 mwasi nde Kovo tozongeli na kibokoko na biso tozongeli ndeko na nga moko na bandi ndeko na nga soki olingi oyeba koza kitoko kata suki vanda na ndako tuna papa sava zala fiere na yo ndeko na ngai obima kitoko ndeko na